Bien, fidèles téléspectateurs, merci et bonjour, bon dia, boa tarde de partout. Là, vous nous suivez sur votre émission Awa Bisso. Toujours la mission que Dieu avait donnée, mais voici encore devant vos écrans pour parler de la part de l'Éternel. Je vous salue de partout là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter et puis surtout de partager tous les éléments de Miss Girl TV. Merci, je reçois pour vous aujourd'hui l'homme de Dieu, la personne à qui nous allons vraiment essayer Yakosolola Matali Musala Yabatu Nzambe, Musala Yatata. Il est à côté de moi, dans le Bokonanga, Yamobali. Je profite déjà, Yako saluer et bon dia papa. Bonne tarde. Bonne tarde déjà. Boni papa. En tout cas, merci pour notre Yambabiso déjà sur le terrain. Na etonga ya tata. Amen. Boni musala nzambe. Te musala nzambe zotambola na ngolo na ye. Ye azana na mutu. Ye atambusaka biso. Ye azama bongisa nyonso. Bongisa nyonso bato bayebi yo te bazwa kombo na yo na mobimba na yango. Kombo na nga évangéliste José Pinto. Bien reconnu Isaac. Papa Isaac. Ngaki to solo la moi moké na likambo etali église na biso ya bima. En fait, na biso na bato bolanda biso bazara vraiment na boyebi malamu te. Pourquoi l'église des Arabes bima d'abord? Merci d'abord pour la question. Voilà. Mon clan bima exemple nene. Église pénètre Arabima te. OK. Église comme on a église so clan bima eza église de Jésus-Christ de l'esprit de vérité. OK. Comme ça on a bon. Bima y a une dénomination. Comme tu bima ça rameli ma bima pour ba comprendre en facile. Voilà. Et on va préférer église bima. Mais ça vient église bima mais église de Jésus-Christ de l'esprit de vérité. Maintenant awa toza na nouvelle alliance. Si bien. Pourquoi toza na ancienne alliance et nouvelle alliance? Pourquoi moni surtout l'église abiso balobela minga molimo. Molimo mais babosa na kaki d'écriture et ça la première prophétie. Voilà. Pour Bible le bin hébreu logos. Remana logos il fait tambolaka. Donc les écritures et les inspirations, il faut étambolaka. Autant un prophète a posé ma prophétie naie sur les otambola rema et zolanda logos te. Donc ma prophétie en apena et ça ensemble te. C'est une belle question. Pourquoi? Moni ba prophète nyons. Oui. Même il y a Bible. Au baleka bazana ba temps na ba déterminé. Netia bandi azana bota osukisa. Voilà. Tant azo sukisa successeur à salara. Par exemple en Europe ça le cola Eli. Eli tango assisi missionnaire Élisée azaki serviteur azola na ebe eloko ko salate mais il y a le gars senga bena eloko motué leki. Voilà. Mais atikila ke ka manton. Donc manton atikila ki wana akita na succession mobimba. Élisée comme il prophète puis na tena ko profiter na ko prophétiser na kata Israël. Voilà. Même au Tozongi, même la royauté, c'est ça la rakak. Donc Zamba a préparé ma caméra. Soit on a l'ongola oyo a préparé un soir au Kitana. Yangomoni le leza bima ancienne alliance, bima nouvelle alliance. Et ça un peu choquant. Non, c'est pas batou. Et choquant batou. Til les lois au Bénin le Pourquoi bima nouvelle alliance? Oui. Et ça écoué dans mon PPT. Voilà. Et ça un message. Apôtre Boulia Inzola Casimir, c'est notre patriarche. Okay. Il y a sa colovision. C'était en 2004, en septembre, à prophétiser pour la nouvelle alliance. Moni a prophétie Mobimba. Il va te la nouvelle alliance, mais il a prophétie on Zamba Pesaki. Boulia, à travers mon salut. À partir de mon salut, apôtre Boulia Inzola Casimir, Zamba Ibisaki, habité Boulia Église ou à Kalanatonga qui on a un sotonayo, pe na Kubumayango. Prophétie ça scellé. OK. Et ça vous faut mater. Et église OSK et robota mananda kuna yo. A décrire moi na télé comme mais robota mananda kuna yo. Ni azaki na ba belé. Vous comprenez prophétie on a éclairci ngolo banini. Vous comprenez donc bolia. Mission on appelle ça que ça aussi. Les aussi là. Mais succession et robota na katanda yanda kuna yo.
tozo songa tozo choqué pété to songa pena mission et apôtre Boule Inzola et que nané mon propre voilà bato ba finga ngote ba témoin bazali et ça témoin bazana en vie c'est mission bazan en vie OK bazan en vie bazo vivre et ça le quoi tant Jésus c'est quoi qui Jésus tant c'est quoi tant ange a yebisi ba Marie bozo lukana o bo tchaki a azali souté azana bomoy ba kimi ko yebisa ba apôtre bazali na chambre haute mais Jésus a ressuscité, a bakufité. Voilà. Mais tant que ba kaisa la ba prendre que déjà ba moko o batamba na Yesu ja baza appris que Yesu c'est quoi. Balinga qui ba financer. Pour ni ba bouma vraie histoire. Pour bon balinga pena histoire Yesu parla na terre. Et ça compétition qui na l'église allé non. Voilà. Et ça na bateau ba tout faire un message. Message ils ont clair. Tout choqué bateau. Voilà. Ils ont clair. Bateau bazo polé à makambu. Oui. Vérité. Après les messages que apôtre Paul a appris ça qui. Voilà. Pesuka qui wanate. Mais Erobi Mananda kunaye. Mais à l'exception que moi n'intelligent. Vous comprenez. En 2006, tout le monde attend apôtre Bolia à Pakoli Basay Nzambe à Oindre Bangwesili. Voilà. Devant cette assemblée, en 2006, un dimanche, à Senga qui était apôtre mère. Atikala na église o azotikele mokumba église o fazo succession na mais soko tali kaka mokumba ya basiete o apesa ki ya ko oindre basai na nzambe déjà apesa ngo déjà liboso et pas apôtre Losayamo apesa ngo pour eloko ezo compliqué moi ba mingi compliqué yango wana tant apesa ka apôtre Losayamo apesa apôtre Wembe abisa bon te ke na tika une église apesa bon permission bako sala ordination bako pakola basai na nzambe différence à message ça wana mais ce que tali o ya 2006 voilà so message que continue la différence na mission bato habité Omer ozotika na église oyo et ça na ba vidéo so comment ba vidéo ezali voilà église eza ya papa na yote église eza ya Yesu Masia moi na nzambe la bomoyo ozotika ko kamba église oyo tribalisme ezala te sangisa bato nyonso kopona miezala kopona ezala te voilà que le col apôtre Saki Mongo, bomona ka aponi Mongo, aponi yote biso kaka bobiso to renyete. Batu nyonso zo bangonde ndenge moko. Pe na charge onzamba peso ya continuité. Voilà. Koyo ka apé moi cité. Et ça clair. Apôtre Bola le Pamela Kemingi, banga masumu. To sa molimo, tambola na molimo. Sindi kamela masi, na masi. Kola ozana yo. Et ça na miso abato. Apesi bato ba monde tika na ba vidéo tilelo pas Isaac se dit pas que na temps oyo komi ya mino ba successeur na génération oyo eza kaka ba papa nde bazotikela bana soki totali na église ya par exemple ya Dieu vivant tango ancienne alliance mutazaki en tête aza sous-souté nouvelle alliance église ya Dieu vivant et comme sous Dieu de Nema. À même moi peut-être dans la nouvelle alliance ils appellent même G. Merci. Et ça question mon malade il faut retourner. Oui. Pour ils appellent choquant. Oui. Et trouble rabatumi surtout les cambo ya succession. Voilà. So mona bosoko tali soko les kaki na église wana ils en ndenge monter na biso. Apôtre Bolia Bonomé a sali alliance moté. C'est clair. À ça l'alliance cité. À ça l'alliance mon ensemble a sikate. OK. Alliance oazo contient nango o apôtre Bolia a salagi ensemble nae. Maintenant toujours déjà une nouvelle alliance. Il y a un troublé biso. Nouvelle c'est troublé nous pour que ça prophétie. Okay. Église. Oui, regarde makambo nango. Vraiment. Soko tali lo lenge to tambola ki église o akala. To pas être na kata ba question te. Vous comprenez to ki to ba no éclaircir malin. Voilà. Pour esunga pe ba ninge belé ba o bazobunga surtout pour na mission apôtre Bolia. Vous comprenez. So total succession. O apôtre Bolia pour na mona pourquoi. Aponi mona te. Azali pe ba proche na ye. Mais tant que ba proche, o baza pemene, baza prédenté. Moi problème côté yak. Pour autant que Philippe a fait que Jésus tant moulaï. Voilà. Mais a compris que Jésus était. Et ça qui a un jour Philippe a essayé sur l'accent à tata. Réponse à Jésus ah Philippe tant moulaï n'a pas là il va rater. Oui bité o moninga monita. Oso azo fana na mutongo mais aza troublé azo comprendre mutongo de Jésus ezani mon akata ba mission.
mutu musupe akola naninga pour un sentiment mais azoko ko approfondir te mutu azana mission nini ata batika yeba ko batela ngote so to type ba proche o bazaki na porte boule inzo la Casimir merci bango batika ka écoute avant atika la kiyemoko omoni apôtre mère azaki préparer na succession ba visée zobima déjà depuis ba 81 o to ba yeba ki te apôtre boule azwa vision mo munene. Nini, Nouvelle Alliance est apportée comme le mot est différent par rapport à l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance? Oui. Yeah. C'est une belle question. La différence, c'est allé. Oui. On a l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est pour la bande. Ok. Vous comprenez? Tout ce temps, on a la prophétie. Donc, on a apôtre Bolia. À sa patriarche, visionnaire, et à sa ange messager. Pour nous, pour nous, on a makambo pe na terre na tanga ngote na sa cours biblique té théologie mo côté na ko na lokola na yebi yango pona apôtre bola inzo la Casimir yenda la kisinga Jésus donc asa ange messager pona sikoyo il faut na ba ko contrôler pena mission na malam mission za kinini po eloko na yebi té na ko yeba pe ko la kisango té vous comprenez la nouvelle alliance et apporter moi makambo mingi nouvelle alliance et sa mission à continuité. Et l'ongolé loko moko te ko ezosamba ok écoute nouvelle alliance ils ont aussi ba instruction ancienne o apôtre bola bandaki na ngo soki ba grand frère asio na baza ba olanda ba koyeba o ba bandaki ba benga bango ba nation o penda ba banina ba nyo komi na apôtre bola ba koloba po nation ezali ko banga lisumu vous comprenez voilà kota soto tangi na sénateur tozana na kata bima pena o yakala ezala autorisé eza permis. Pour moi, les la polygamie est permis. Dans quatre églises, tout le monde a une vision pour te dire que c'est biloko. Moutaro s'est divorcé. À Bali, il a toujours l'altar. À Boy-moi, ça bout pourtant, il a mis son bateau. À Kassali, marié, je suis à côté, mais apôtre Bol enseigné qu'il y a ce biloko. Et ça, biloko, c'est dans la nouvelle alliance. Et quoi, vous allez et écoute ma casse. Pour instruire dans la nouvelle alliance, tango au balate. Pour biso to ina nouvelle na ancienne alliance to balaki na biso te to zona biso na na basi na biso mais to kabola relambo to sala kanyoso to zomo to zo trouvons normal OK na ba loi sacerdotale est normal et sacrificateur faut à marier zomo au monde na nouvelle alliance totali la fois passée mingi ba libanda ba fane pour na likama mariage yozo kama bato za exemplaire to kama bato nene so bato mi baliko to babala na tina civil bandini bazu problème ba yepa na yo so yo balate to lio pesa expérience yo sana so muto zana mutu ya mission il faut la dire ya robongisa biloko po batu balanda mais pour nanga na zomo na ngezelo ko mo malamu apôtre mais le relation na libonga le ko zo trouver normal aucun évangile est ça normal le ko la biso baye toza na nouvelle alliance te toza na ancienne alliance te toza rwandet na katikati boni ya bilembo to koki ko mona poto ye banzela ya solo tote ko banga nzambe OK ko banga nzambe ze bande na mayele et le ko liboso bon muto azo banga nzambe na noté donc nzamba ko tikina musane ne na somme 50 ans biango abi bokeba bino bato bozo bosa na nzambe bokeba na ko pasola bino moto ko sunga bino na loboko na ngazate na verset moko na bible mais yo bonde connaît zaka na bato ba sa rapide soko moni moyibi o sepel na sozo ka sangala za lokola yo lokozo sala makambo wana sozo se pe apeka oloba makambo na ngai ozo comprendre instruction liboso za crainte mon crainte et appelle la sagesse voilà oye parce qu'on est to kofana na kata mission so crainte ezate okotam sali balanza menene. Alors qu'est-ce que papa Isaac peut apporter comme toli naba ndeko ya ancienne alliance wa ko apporter le roi toli na moi biloko amike ko ebande ko sama susuté so ki ba boko bongisa to zabala tata moko voilà to ko kabona te omoni Esaü bakamona Jacob n'avait pas de rama à Kenaï mais on reconnaître il y a Esaü atikala kuna mon grand frère oui tango azoki ba biloko tout tango mona ikatondi tango akoki asaki ni na poursuite Esaü ndeko na ye ayeki babimi père ma mère bakoko kabona te magaza ina kobanga
azo batam sun de gona ko sali mabe ozo ko de gona pas na social ya mande gona voilà mais conseil ne no ngana ko pesa to bebi sa mission ya patriarche na bisote apôtre Boléinzo la Casimir Allah qui s'est biso malam mais makambo to commence à lelo na kata mission na eza oya la qui s'est bisote moni oya la qui s'est bisote to longola oya la qui s'est bisote ça pour eza jamais to kutana na liboso to bomana. Merci. Eza chemin de kutana liboso parce que ilangana nzambe eza munene basali baza toujours mukie. Donc vraiment merci. Alors tout solo là makambo tali siko nouvelle alliance et bandi na nini. Nouvelle alliance c'est juste et bandi les 31 mai. Le 31 mai. Le 31 mai 2015. OK. Nouvelle alliance Botami. On est sur le ressort au Mokena Sima. Au monde des prophètes à la mission mon côté. OK. Nazon dit la nouvelle pour Naza homme de la Bible, homme de la parole, la fin de la écriture. OK. Total à ma succession à ma prophète. Total apôtre Bolé à souffrir mingi la maladie. Vous comprendre à souffrir mingi la maladie. Le même le 2015 qui a Koufa qui donc l'alliance admise autour successeur à côté na terrain Elié Sengé Takende. Atika. Et ça va Moïse la Josué. Voilà. Tant que nous avons présenté Moïse et Josué, il faut qu'il a changé Moïse direct Nzela. Aucun des soutes. Pour Moutazo, mais ma bana, et ça c'est que Josué. Il m'a raqué à qu'ils ont Moïse et Tassala qui n'a. Les 31 mai, nouvelle alliance, et Botamé, vers décembre, apôtre Bolé à septembre. Ok. Donc, Atika, c'est ça, ça. Vous êtes déjà dans combien d'années? 7 ans d'existence. Le 5, il y a mois prochain, tous allons un événement nini à la nouvelle alliance. Bon, comme ça, les 30 est tombé mardi. Voilà. Les 30 est tombé mardi. Tout le monde s'est tombé déjà. On est maloba, molimo, mon centre qui était 4 natoma bolia. Ils ont les kokisami. Et ils ont mon 4 misala. Tu connais qu'ils jouent les 5 comme ça Pentecôte. OK. On est fêter 7e année d'existence de la Nouvelle Alliance. Pour tous en abana nyonso, il y a Nouvelle Alliance à Angola ici comme et comme ça à Anakata siège Kazenga. Alors Nouvelle Alliance et Botami na kati Angola to ezape na Kinshasa. Nouvelle Alliance c'est Botami na RDC. Na RDC. Na RDC. OK, ndeye à Angola pe. À Angola. En Angola to banyango octobre 2016. To bande Nouvelle Alliance bande bandi na mabo na Jisha côté Tikala ezala quoi première paroisse na biso oyo fonga maki a ce qu'on fait tu wana to rozala wapi awa to na mabo to rozala siège ezala siège siège. OK, alors pour na bana nzambe nyonso papa Isaac qui peut lancer déjà message à convite pour na bana Nouvelle Alliance nyonso que les 5 tous à la awa pona lokumu atata. Bon pour la balanza sur Nouvelle Alliance convite est libre les hommes colonabiso les hommes nzamba mise na kata prophète ou ya pesa qui vision ya église ou apôtre Boléinzo la Casimir ou Nouvelle Alliance zo kama mala mokita naye apôtre Bolia Bonomer convite est libre baya pena libre ya kolango to kumisa nzambe na biso to pesa ilokumu pour nzamba maka minene alors ba makambo ko kisama ko on a bandeko mosusu ya ancienne alliance oyo bazwi pole na makambo papa Isaac alobi so mpe babi baya na bango toboyaka kutu te eza polele baya pena toza bana tata moko towana même chemin eza kaka bacontradiction on be choqué motu te topie polémique te voilà topie na biso histoire makamine tokokota te topie ka béclaircissement baya tosangana toza bafamille voilà apôtre Omer eloko liboso apekisaka biso polémique tango nzamba tomolinga te coordinateur Angola na 2019 to solaki na Congo na ndako na ye bileki ozoki na sango malamu polémique te OK ko finga te ko loba komba bat na mesa mo santo te na batandaka kala na boyi bopotana to bimisika moko to zaka na maître moko eza nzila oyo sozo me mabiso lobi na tongo ko komana malamu to zala ka malamu so to zabana ne faut contrôler ba message. OK so okomo bimala ba message wana oza mono botami na kati na ete oluka ba problème là ozoko so oya lobaki to loba oya lobi na miso abato yango biso to loba oya nkoko etali biso te voilà oya présenter une église yango to zolanda
naza convaincu nde ya kosala na nouvelle alliance mpo nayoki message ebimi na monoko na ye mpe namoni ekokisami mpe ezosalema te nzela papa tikaki yango na yango na Hollande. Merci. Tala Bouzaki Belé Hollande Bisso. Le message a été clair. Bateau Bazaraka na doute. Vous avez vraiment compris comment est-ce que Nouvelle Alliance est à démarrer. Merci à vous tous au Bouzaki. Libosa Bilili Nabino pour na kolanda émission Nabino ya Kitoko Bolinga Kamingi. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Na pesi bino nyonso mbote. Bana nyonso ya Nzambe mbote. Papa to komi na biso déjà ko chité. Nous arrivons déjà presque à la fin. Ba coordonnées, adresse eza côté nini pour le jour il y a les 5 wana to tondi sa saliao. Va place Nzambe to karati libanda. OK. Bien ba coordonnées na biso toza na Kazenga Talahadi. Toza précisément la sim administration. Na Strade Antigua, nous sommes à Azabranca, oya Elizal. OK. So mutakoti yango na wazo mata ti na Kim Tarua akota na direta. So akota na direta akomona biso déjà wana. Numéro ya téléphone parce que ça bat mususu bakoko benga lokwa na kola tozala na koma ba adresse 935 48 57 05 Manizanga coordinateur. OK. Non, Pierre Moussou 925 17 33 76 Manizanga chargé à prophétie. OK. Merci na bandeko nyonso balanda ki biso na pesi bino nyonso mbote na pesi mbote na richesse Shimba na partir ya France na pesi mbote na maman Agnès Miyala na partie ya Congo na République démocratique du Congo pe na basali ya Nzambe nyonso papa eza na moi quelques bateaux oyo bakozo mo ba dédicace ata bambote lolenge na biso ba bantu dédicace na makasi zate na kosenga kaka Nzambe abomba apôtre Lozaya ya paki. OK. Poyo pena o bandi depuis Panzi oyebi histoire masolo pena makambo vraiment mais so tika ki na ngambu ya apôtre Boli ya Bonomé oyebi vraiment po ko takobeto na histoire zate kola a apambola apôtre Wembe papa Isaac déjà aussi na biso mo ko taka na polémique to kima te polémique te pas patriarche na biso bon il faut qu'on kanisa bango vraiment mais en fait ça na apôtre Boli ya Bonomé vraiment Zamba Simbaye abombaye apc toujours fort là-bas initiative à ça. Merci Zambia Pambolabino, vous qui vous avez aimé le vidéo, n'oubliez pas aussi de partager, de commenter et surtout de vous abonner sur notre chaîne Miss Girl Télévision. Quant à moi, Natiki Bino, Botika la Malamu, Tokutani, à la prochaine. Ciao. Ciao.